Omboule bandaka mingi les 15 ans. Dans les 12, c'est là qui OVD a sauvé biso mais rien. Il y a un moni biso moko, to moi likanisi po dans terrasse moko e dérangeara biso. Terrasse au mona ba yimbo ka ba semba ba simba. On va boula mesdames sala ya OVD mais to sangani na kini bo peto na lemba biso ba charger a super lemba. Awa mama achako mobondo awa soki mbule beti ate ya mukie nazo biso za na propriété ya super partout nous tozali etondaka mai fort na mbula toza siko na 8e mois bientôt 9e mois bambula ezobanda yango wana tosengaki niveau bakonzi baluka bapesa so bamoyen po toluka po sukisa mai ya super elemba eza na libulu oyo eza na libulu yango tozobima Daka fort ouais super les moments et ton Dakar mais bon outillage ça la peut bien mais ngai nani on bête outillage ça la bien beaucoup mais ça nga battre sur le hôtel ya lemba c'est ce pelo moroti tout monde ka outillage ndeye ya lemba mais ngai ba jena ba sana mais elo moroti Ah, soki mbule beti ya mama mitu ke hotel matin batu ba ko vaquer na ba occupation na bango te transport moyen ça la bien zate parce que a eko ma logwa ibale zalaka yango wana pona ko prévenir saison pluvieuse yango monito initiaki lelo le 12 août to sala salongo oyo ya grande envergure poto déboucher collecteur oyo permettra mai etonda na super lemba super lemba to bozo salongo na étendu tout ya te awa to bandina na super lemba na makasi toujours honorable Jean Baudouin Mayo Mambeke le coup fixe ya Moamba to bandina super lemba soki to longi super lemba to kita terminus après terminus lokola ye moko Mayo Mambeka dali Moamba kisensu matete limete ngaba ba komona biso lemba pena tirage ya batera c'est ça la maralisu te oh ba yiba yamba mo kontima ko banga ya basimo ba couleur ba parole na ba séparation ba prince pour que ba mona ke moins spesa mais ça pas au tela ngani yo ba ne ba tsa TikTok ni sana pa ande ma super étonne en place la taxi on peut faire pas ça
Bonjour fidèles téléspectateurs, en tout cas bandeko nyonso ya Tindika télévision lolenge boyebi tosala ba descente koyeba lolenge nini mboka na biso ekotambolaka makambo ekotambolaka lolenge nini toujours na cadre ya vision ya chef de l'état na biso ye moko le numéro 1 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oaza papa na biso. En tout cas toza toujours na cadre ya vision na toza précisément na Super Lemba. Super Lemba ba imboka o nyonso ba kongomani ba libanda ya mboka pe ba nyonso ba na kati ya mboka ba yebi Super Lemba boeza route ke vers terminus boye ke vers Lumete tomoni échangeur soko mati boeza vers échangeur matete ba nini vraiment toza na station totale ya nini ya Lemba Super. Et si kapi tomona iko tourner émission kolakisa ba imboka lolenge nini makambo etambolaka awa côté soki mvule beti toyebi ke inondation esalamaka makasi esalama ya koleka po batu bakoka côté le matin même mituke koka côté le matin ba pieto ba yoka kozwa ba transport vraiment bazanga même place à côté le mapo mai etondanaka awa na ndenge ya mukiete. Lelo sikoyo toza awa ensemble na ba jeune parce que c'est journée internationale de la jeunesse ba jeune ba mona ki ete ba sala mosala pona kolakisa ke notre balingi mboka na to lingi mboka na biso ba jeune balingi mboka na bango koyeba kolakisa na population o ba imboka o nyonso ba libande ya mboka pe na kati ya mboka ke non salongo moto nyonso il faut sala bopeto partout esika wapi yazali il faut toyeba ko sala ka salongo ko entretenir endroit to lieu esika wapi toza ko fanda population ya bindenge nini ya souffraka na kati ya Super Lemba awa a souffraka lolenge nini pona ko sota transport ezalaka vraiment difficile très difficile na zoyebi sabino tozomona ba jeune ndenge ba motiver bazo sala mosala bazo travailler nako monopole ngamo côté en tout cas nako senga intervention pe ya bandeko bino mo boyoka ba imboka lolenge nini balelaka pona place o mingi merci beaucoup tolanda mbote papa mbote mama na ngai kombo nani papa kombo na ngai die kuti die MCS mama bana mvula awa tango enokaka nayebi te bino population bayimboko boza awa bomona ndenge nini komona ndenge mai etondaka lelo namoni boza motive ya kosala salongo eloko nini surtout penzo epesi bino pasi boloba ete bosimba bino nyonso bapangu bosimba banini mpona kosala mosala ba mama eloko emotive biso lelo tosala boye po tomoni lelo le 12 pombule ebandaka mingi te le 15 heures lelo le 12 tozelaki OVD a sauvé biso mais rien ya omoni biso moko tozwi mwa likanisi po eza na terrasse moko ederangeaka biso terrasse ozomona bayimboka baosimba toluka totobolango mais eza mosala ya OVD mais tosangani na kini bopeto na Lemba biso bachargeur ya Super Lemba awa mama achako mobondo awa soki mbule ebeti ata ya mokie nazwi biso mama bamituko oyo okomona yango te batu rien eyaka te ekenda kotelema ti liboso awa mai inonde burumesi atindeli biso mpe burumesi mpe atindeli biso batu mpo na visibilité tosangana tosala na grâce ya chef de l'état
Zambe asunga to so ba outillage po biso mode to si makasi o salara de chaque samedi. To sunga chaque samedi to salara maman mais to sepende bino boye po bo la sape milulu ke to salara musala a. Merci beaucoup papa. Merci maman. Ndeko mususu. Maman toi on a posa ba outillage yomo moni dana misu musa to sala. To sa ka da banda 5 heures. Toi on a besoin ba outillage. Bourgmestre ayoka biso toza na batuna tindi ba outillage kande so boma. Bourgmestre tindeli bino déjà ba jaune a tomoni bango siko biso nde achako nde toza kia biso nde to bako sa musala achako ba chercheur super achako na président biso arobas nde toza kine a batu bourgmestre tindi ba eka siko to ande na besoin ba outillage matériel nde so boma. Volontaire osala mosala ezali à 100%. Mais ka ba outillage nde so boma. O amukia achako ka mutabimisi. Nde to moni bourgmestre tindi batu ba eka siko. Mais achako nde ezali na base to banda 4. Salito banda 4 nde to zakia. Merci beaucoup. Merci maman. Bonjour Neko. Bonjour maman journaliste. Comment nani papa? Comme on a Patrick Kiyambu, mais babenga arrobase. Babenga arrobase. Yozanani parmi jeunesse les autres travailler à Azali d'abord jeune leader ya Lemba, artiste intellectuel ya Lemba, et puis Nazali moko ya ba représentant ya honorable Jean Baudouin Mayo Mambeke na kati ya Lemba. Yango anomoni na cadre ya le 12 août où ezali journée internationale de la jeunesse. Ba jeune nyos tout ya monde basalaka ba action ou bien ba activité lelo na idéologie ya président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vise à avoir une jeunesse citoyenne, patriotique, compétitive, éduquée, formée et capable de prendre en main dans tous les domaines de la vie nationale la destinée du pays. Yango ano moni tozali ko encadrer ba jeune ya achako na kati ya musala oyo ya lutte contre la salubrité. Poète Kinshasa ezonge la robe nango o ezalaki nango ya kala ya Kinshasa bopeto. Place ezalaka lolenge nini soki mbule. Ah soki mbule beti ya mama mituke hotelema te batu bakovake na ba occupation na bango te transport moyen sala bien zate parce que a ekoma lokwa ebale ezalaka yango wana pona ko prévenir saison pluvieuse yango monito initiaki lelo le 12 août to sala salongo oyo ya grande envergure poto déboucher collecteur oyo permettra mai etonda na super Lemba. Salongo bozo sala kaka na super Lemba to bozo sala ngo na étendu tout ya nini. Te awa to bandina na super Lemba na makasi toujours honorable Jean Baudouin Mayo Mambeke le coup fixe ya Moamba to bandina super Lemba soki to longi super Lemba to kita terminus après terminus lokola ye moko Mayo Mambeke azali Moamba kisensu matete limete ngaba ba komona biso. Merci beaucoup. Merci biso nde to sepeli parce que boye awa po bozwa bilili po bakonzi bamonake ba jeune bazali déterminé na sima ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mokitani na ye Jean Baudouin Mayo Mambeke po na propriété ezala na super Lemba. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani pe ozanani? Ngai nazali Achako jeunesse. Achako nyolo banini. Basoso di chargeur du Congo. Biso za na propriété ya super parking yo tozali etondaka mai fort na mbula. Toza siko na 8e mois bientôt 9e mois. Bambula ezobanda. Yango wana tosengaki niveau bakonzi. Baluka pesa so ba moyen po to luka po succès mai ya super Lemba eza na libulu oyo. Eza na libulu. Yango tozolinga to démarrer libulu oyo efongwama. Les moni pe to fongama to moni pe su commune pe su beaucoup mais ça tineli biso pe su renfort ya makasi. Yango to démarrer na mosala o mais toujours to senga botillage na présamba yo aye ba pene ni ya kosuviza biso po samedi okune lukeza salonga makasi. To sa pe na bezo balonga biso batolo. Batol oyo yo ezocha batol oyo yo. Batol oyo yo ezocha salité na super Lemba. Ba fulu nyonso boko tambola parti bazo kongola ba fulu ba yo bwaka mo panzi. Mais balobi bazo bongisela biso na kati. Mais eumeli makasi.
ewumeli makasi oyo tokozala oyo 3e année nango ezala kaka awa eza kaka wana ezotya salite makasi yango toma bato bakoprofite kobwaka fulu place totiela yango ridière tozofongola yango samedi oyo bakoma bwaka fulu na kati wana libanda kolo te mpe kutokutanaki na ye toyebisaki ye peke bosala misala na bino noke esila mpo place oyo ezonga propre mpo super lemba eza terrain ya propre mpo to wana lemba premier rond point na super lemba eza c'est super lemba baterrainisi ya barond point mosusu mbe oyo ya makasi nde baleta bakonzi batalelaka eza oyo yango azosengaki todemare toujours na mosala kosala besoin ya matériel mpo tosala mosala mpo mbula soki ebandi 9e mois awa ezalaka re ezalaka lisusu te yango tobali na idéologie ya koyebaka na mozindo ya place oyo ti efongama ntina se bukumes mpe tozali na semaine kuna baka kotinda biso bato ya OVD teo batile so bache na biso commune ya biso moko mpe kaka ya commune obenga mpe OVD bakoya mpo asabengaka deja bango mpona likambo oyo mpo baya tosala na bango mosala oyo donc tozali ensemble tozosala mosala tosalaka na beso kaka baswitche kaka makasi mbe mingimingi tokosenga na président mbayo mpo président mbayo aza tu mwamba eza ya président mbayo tokosenga nde mpo ye azala mpo na rapport na ye bana bazala na rapport makasi oui wana papa na biso moko atikaka biso te mosala oyo mpo kala te 9e mois bambula ezobanda ya makasi awa re ezalaka te nayebi te so bomonaka awa nde tozala bezwa boutillage na bavisibilité mpo ezala na bia mare na ngai mai etondaka fort awa super ale mai etondaka mais baoutillage esala mpe bien mare na ngai nani mabe te outillage esala bien bukumesa yanga bateseli oyo te ya lemba aseseli mpe eloko moko te tomoni ka baoutillage nde ye ya lemba aya mare na ngai bajue na ye baza na ye mais eloko moko te biso bana lemba balanga yanga ba Oui. But mingi ya bino ba jeunesse ya lemba eza nini but ya bino eza nini to ba vision na bino ya lobi pesa nini bon vision ezali ete ba jeune ba s'organiser na auto prise en charge ba jeune baza na créativité ba jeune baza na innovation ba jeune baza na ingéniosité parce que l'avenir appartient à la jeunesse. La jeune bango nde bazali majorité ya population ya Congo Kinshasa et puis ya RDC et puis ya Lemba. La jeune soki basimbi makambu okende bien. Yango wana tata mokonzi ya école Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko beta sete mingi pona ba jeune parce que vision ya mokonzi ezali ete azana ba jeune bazali éduqué, bazali formé, bazali patriotique. Vous comprenez? Bazali éduqué pour être bangonde bako simba misala nyonso tu ya mboka lobi parce que ba jeune nde bako sensibiliser batu pour la lutte contre salubrité ba jeune nde bako sala ete changement de mentalité bongo ya congolais sala nini e bongwana yango wana to esengeli to investir na jeunesse yango wana esengeli to pesa confiance na bilenge po bangonde bazali socle ou bien soubassement ya ekolo Congo jeunesse ya lemba eza première fois na bango kosala eloko ya boye to baza motivé par yo président oyo motivé bango to eza vraiment souci na bango mpe ya kobongisa esika bi baza kofala. C'est vrai bango moko na bana volonté nga na koyoka na motivation mais bango baza na volonté na bango na motivation na ngai na motivation ya bakonzi na ngai lokola
mokonzi na ngai honorable Jean Baudouin Mayo Mambeke ndezo sala ke to pesa idéologie to pesa ligne de conduite na orientation pour lemba na biso engenga pour super lemba na biso ezala nwa pour super lemba engenga ezonga ndenge toyebela ke ngona identité ya kala nini oyo kosenga na bakonzi ya mboka elo na osenga na bakonzi ya mboka ezali ete ba soutenir jeunesse ba pesa confiance na jeunesse parce qu'il faut pas considérer biso ba jeune lokola ba partenaire na bango ya premier plan. La jeunesse doit être au centre de tous les développements, au centre de toutes les actions du chef de l'État parce que biso nde to pesa le pouvoir. Et ça libino lolenge nini komona bourgmestre ya commune ya Lemba kotindela bino ba jeune na yebo travailler ensemble ça libino. Vraiment to sepeli na yango initiative ya bourgmestre atindeli biso batu ata baye na retard mais bakuti biso moko déjà tozalaki déjà kosala parce que esika biso tovandi tokoki kolinga bosoto te esika biso tovandi tokoki kolinga salite te yango wana moni biso déjà tobandi na ba maigre moyen na biso na ba propre effort na biso mais tozosenga nde soutien po soutien wana oyo biso towana yango posa yango mute kosala ke makambo esala mata ba jeune baokota na potopoto sans bout baokota na potopoto sans bagan bazosimba salite bazosala boye toza na ba désinfectant te toza na ba nettoyant te mais tellement tolingi to lutter contre bosoto ezali vision ya tata mokonzi ya ekolo parce que ye moko mutalasaki opération ya Kinbopeto. Vous comprenez? Yango wana biso bilenge to wana sima na ye po to accompagner vision na ye na musala mais na malobate. Yango moni biso to wana kata musala. Yango moni ngai arobase tant que leader ya Lemba nazali ko orienter ba jeune na kata musala. Biso to wana mendicité te. Biso to zande na musala. Musala nde pesaka valeur, il y a pas de saut métier. Bakanisa bilenge, bakanisa biso parce que biso nde to kongengisa ekolo lobi. Mais comment on a besoin de ça la mosala kaka place moko mais quand on a bakati ya caniveau tozomona caniveau eza ya kotonda ba caniveau eza vraiment bouché pourquoi pas ko bandana na ba caniveau ko longola bokeka ko toucher point moko te toke na collecteur wana parce que collecteur wana ndeza central collecteur wana soki ba déboucher yango te ata to sali nyonso to sali eloko te fa to bandana esika eza mukwa esika eza pasi ya collecteur o esimbi super Lemba so to réussir collecteur wana ba niveau etika les petits problèmes parce que ce collecteur wana fungwa mi omona ba mayo nyonso pe tondi kuna na minute otange kosala akiti mais so que za to réussir collecteur wana te omona ke to sa musala moko te yango moni to senga na député ya Moamba député ya Lemba ya Solo ya Lukuta te honorable Jean Baudouin Mayo Mambeke côté la biso petit na kata OVD biso déjà toto chaye poids mais honorable Jean Baudouin Mayo côté la biso tina kata OVD pour OVD aya et longo na OVD na ba jeune na Achako na ba jeune ya commune to sala musala oyo pour siperengenga communauté ko sala musala eza mabete eza malamu ko sala lulenge ko sala musala mais kotika ngo libanda boye tangu mvule koya ekonoka ekozonga lisusu na kata kaniko te ndenge to sala boye commune na Lemba ye ba engin zali directement tozo évacuer ba salité ezolongwa et là on nga na osenga na population na nga ya Lemba changement de mentalité toye bandenge ya ko gérer ba déchets na biso tozo mela ba jus n'importe comment tozo boaka ba sachet n'importe comment tozo lia biliel ya na parking après ça aussi solia au boaki mais poubelle publique a tezate mais tozala quand même déjà na notion wana ya koyeba place nini ya koboaka biloko parce que biso moka tozo tondisaka ba caniveau yo biso moka nde tozo chaka salité mbule ko beta mai etondi après tozangi place ya konyata tozangi moya kozwa transport pourquoi c'est ngati na bakoza mboka pe bacha ba poubelle publique na ba chaque tenu peut permettre nyonso zo rakosokoner boka na kati tozana pour parler na honorable Jean Baudouin Mayo Mambeke kala mingi te tokocha ba poubelle publique ya don ya honorable Mayo Mambeke parce que ba député ba na Lemba mais député na Lemba ya Moamba ezaka moko obiso toye bezaka Jean Baudouin Mayo liloba suke ezali changement de mentalité Lemba bopeto Lemba propre congolais kinois bongola bongo na yo bongola makanisi na yo to bongola nde bongo poso to bongoli bongo
makambo nyonso mpe kochange. Mais soki tobongoli bongo te tokosala lelo après lobi salite ezongi wana tokosala eloko te. Mais soki tobongoli bongo na biso ekosala ete makambo ekende liboso. Merci beaucoup de Kwaruba. Mbote papa moto. Mbote maman. Kombo nani? Kombo langa moki fraîcheur. Yo salara na super lemba. On a chauffeur moto ya super lemba. Papa moto ya super lemba. Moi liloba na yo ekoki kosala nini par rapport ya mai o etonda na rabino awa na ebité bo difficulté la mise à la canine. Donc vous les noka. Bon, moni lemba to yebaka ngo na kala ya sombu le beti. Donc on va peut-être que non. Après la pluie devient le bon temps. Maintenant pour le moment la lembe comment après la pluie to remarande na océan. Donc mambo changea. Mais raison nango ezaki ba carnivore eza bouché. Nde to yebaka na kala moi salongo chaque samedi et comme un peu rare et comme bato bazoma ba Congo mo ba Pau ba c'est moi trafic mais ba c'est bango lorde. Mais eza très important ko yana lemba ko kire ba terrasse pas lemba. Ko tambola ville momba parce que so circuler la ville mobimba. Donc au sala ba kirage na ba terrasse pour que mai ezwa vraiment nzia nango ya koleka. Donc na lemba pena kirage ya ba terrasse sala makalisu te. Oh ba yiba yamba mo konti moko ba ngaya ba simo ba couleur ba paroli na ba séparation ba prince pour que ba mona ke mo espèce mais na sima na bino espèce à la raté. Comment la lelo jeunesse lolenge nini achako ba telemi ko sala mosala ba bi ba tsa bo peto na super lembe sali ondenge nini. Non, et ala mutu mota boya ka mutu azuma kanisa malamu. Donc biso tona posa bato ba ozoma kanisa malamu nde tona posa na bango et puis na ba action pe. Tant ozuli kanisa te ke oleki ka ozuli kanisa mosali ba action te. Donc li kanisa na ba action nde mboka esa nini et ke liboso. Osenga nini ba konza mboka o basola. Bon pour nga mana osenga pona Congo mobimba ba konza mboka o ba olanda biso kina do RDC eza pays na biso. So bo bongisi yango te donc tona muso abongisi la biso yango te. Donc si tu kufa avec to botama ba congolais to tikala ka ba congolais. Donc na ebité soki bo bongisi Congo et comme Rwanda na ndimité. Ezara Congo d'abord bongisi la biso Congo po eza biso na ba koko na ba koko na biso ba roya ba kutango bogar. Donc et ça vraiment bien. Et ça vraiment bien. Kin Bopeto, Congo Bopeto, en tout cas, il rosala bien. Merci beaucoup. Ah, cool. Mbote ndeko. Mbote madame. Comment ni bino lelo boye ko tcha renfort na jeunesse o batelemi ko sala mosala na super lemba. Vous mettre atindi bino. Pona nini kala wana idée wana ezalaki te ya bino moko ya koya ko sala ko bongisa po to mona mai lolenge nini etonda la place na super lemba. Justement, nous sommes une équipe de brigade d'assainissement de Lemba. Lemba Bopeto. Ce que je m'aimerais au moins stipuler, c'est que l'assainissement, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire de bourgmestre, ce n'est pas une affaire particulière à gouverneur, néanmoins le chef de l'État, mais c'est une affaire de tous. Lelo, Tozali Awa, Tobandaki Awate, on avait commencé cette opération depuis 6 h du matin. Les maisons mounées, nous avons 13 quartiers. Tobandaki Bakouin, Foko, Oyo, Salité, Zalaka. Mais le grand problème, c'est quoi? Batou, bazoko changer mentalité. Balabala et botaka salité, mais batunde, bachaka salité na kacha balabala. Nayango, conscience est une responsabilité pour tout un chacun de nous, pour un citoyen. Les citoyens doivent savoir leurs droits et leurs devoirs. Au cas où que bandeko bakoye ba droit na bangote, ndeko komona ba conséquences ya ko boucher ya ba caniveau. Tozo la laté Toza Simaya bourgmestre na biso Jean-Serge Boba na excellence Simone Kisoto aza bourgmestre adjointe. Il y a dépêché en urgence équipe Oyo au moins présentement awa pour faire évacuer la salité nyonso pe ko déboucher ba caniveau Oyo. Tokosuka awa te tokosala de même na rompengaba to bandaki to ministre to keneti na lemba foire progressivement. Mais la population a besoin de poubelles publiques pour permettre de voir que justement, il y a un article qui conscience est une responsabilité. Assainissement est la poubelle et coquille kozala. Mais ceux qui ont la conscience, c'était que poubelle na poubelle, il y a un cause. Nous avons exemple dans la station kuna, aussi longtemps, il y a une poubelle quelque part là publique. Tout ça, c'est manque de la connaissance, de la considération. Mais nous demandons aussi aux jeunes, il y a qu'à changer de mentalité. Ce qui est le problème, ils ont se poser, ils ont se passer,
c'est parce que la mentalité est se changer. Le loti toye, les hommes ça ya OVD. Mais biso en tant qu'équipe d'assainissement, tu crois qu'on les gâte, toye quoi accompagner peut encourager les jeunes au bazar conscient, au bazar peut likanisi ya ko faire travailler un pas parce que matériel bazar na bango, tu peux ça bango depuis lobby samedi. Donc là l'embeza mounen to bana quelque part, ndé toye ko cha bango pe maboko po été tant on boule ko noka dans 1 ou 2 semaines, place oyo mai etonda kalisusu te. Objectif mounen to za nango yango wana l'embeza ya bourgmestre Serge Poba Yemokote, ils allaient à tout Congolais ou habitants ou habiter dans Kachalimbo. Voire même de passagers. Photos dans la conscience, c'est Mayakolia sachet, ou yebake poubelle et zawap ou nakuki kocha. Merci beaucoup. Merci madame, je vous remercie et j'encourage aussi votre initiative. Il fallait qu'on quitte à point foko nyoso. Bisope torola la te, torolembate, toza une étape en fait la conscience ya bateau. On a sensibilisé la population, les Maltèques, pour être baïba poubelle et ça wapi pour ne pas déchets na bango. Maintenant mutu foazwa assainir l'environnement naïe. Pour nani, pour éviter ba maladie parce que awa ceux qui to sali boité, boyebi ba conséquences. Typhoïde des oya kaka biso moko nde to ba cause ba biloko. Na yango biso brigade d'assainissement ya Lemba Bopeto tokola la tête to zali pour na soutenir. Parce qu'affaire Yabopeto est l'initiative du chef de l'État. Le chef a lancé l'opération, il ne peut pas venir pour assainir. Voilà la raison pour laquelle le bourgmestre Jean-Serge Poba nous a dépêché de venir lutter contre l'insalubrité au sein de notre commune. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Et voilà. En tout cas, tu comme une souka ya émission na biso bomoni lo lenge nini ba jeune nyonso ya achako baza motivé ya kosala salongo ya kosala kin bopeto ko bongisa esika wapi toza kofanda population il faut la conscience wana ya koyeba kosala ka bopeto à chaque fois pona koyeba la ko bongisa esika puis aza kofanda poso kité biso moko nde tozo accumuler encore ba maladie plusieurs ba maladies na kati ya nzoto na biso tel que ba tozo mona ba typhoïde tozo lela ba typhoïde et va causer na ba nini na ba salité au mingi totika na banzela yango nde mutezongela kabiso aussi sezo créer ba maladie tozo lela ka palu ezo déranger biso malaria tout moment ba moustique baleki musala yango yo oyo jeune nyonso atelema en tout cas asala ba commune misusu pe basala lolenge moko commune ya Lemba bazui conscience wana ya kosala kango en tout cas to senga to pesi merci na bandeko nyonso bolanda ki biso en tout cas de partout wana moni na Londres na moni na France na Londres na moni le boss il fait qui sombe mwana mboka ya solo ainsi que papi Kelly maman Jeninda ya Kayembe maman ya bana na pesi ombote mingi esika pi ozali ingénieur de monnaie depuis Canada en tout cas ozalaka toujours wana ensemble na biso to bosani yote l'honorable Jean Baudouin Mayo Mambeke l'avocat du peuple tozo mona musala ezo sala en tout cas coup de chapeau à vous to bosani te na population nyonso bazandi biso bye on se revoit prochainement.